Salut les miens, certainement vous allez bien. Bandeko, vous permettre un ju poste posture non relaxer na ngai. Naza buka na porage lo mo lobby de booking nzoto pipa. Na makasi te en fait journée où mbalelo bo constater c'est vrai na sala na ba émission na lo ba malembe mais lelo na vraiment very down donc bo accepter ngaka bo soyez tolérant. La famille dans la vie, c'est pratiquement impossible de plaire à tout le monde. Non, le bana mutu mo zolanda ngai sala eloko eza malamu, sala o eza bien. Ya mutu eza ke eloko zo sala ezala mabe na miso ya Nzambe te. OK? Voilà. Soki Nzambe azomona ne mabe te, c'est que tu es dans la bonne voie. Yana bato mosusu bakosepela, ya pe na bato mosusu bakosepela te. Parce que soki kolandaka bato na mosala tosa tolinga tosala yango te. Pourquoi j'ai dit ça? Il n'y a même pas 2 mois, na uta osala émission mo juste pour appeler ça conseil. Na bande on a biso ba yembi. Tant ba okene osala ba interview na bango. Tant ba zora ba invitation. Il y a ba émission et consort. Ba osala part des choses. Des gens dans le temps moi na Nzambe, oko répondre à l'invitation yon sauté. Et surtout na pas na babato baza vraiment ba pagano. Et tant aux kende, prépare-toi. Na molimo premièrement et puis na nzoto. Nzamba sungwa yo parce qu'il y aura des questions pièges, il y aura beaucoup de choses, des tentations et autres. Oeba, comment retenir langue noire brute? Ndenge nini ko répondre nini roloba. Nazo exemple la bande kona biso, quelqu'un ne kona biso ba sali mo berere belé. Na ba émission, na ba sortie médiatique et autres. Tel que on a vu biso en caps, to ebi émission mo sala qui crée les problèmes. Nazo exemple nde on a biso o nde on a biso yembaka ya mwasi ya oza sexe mikolo Enis Manyanga. Akenene émission mo bako yokise banzembo mokili. Ona na beti héritier. Ona na beti Cindy Lekero. Na bisake mama wali pamboli pona biso. Mais keba oya obebisa eloko Nzambe pamba. Oya ko hypothèque grâce pamba. Mais na bato basepela gite. Ah za jalouse. Pour concert Anne Cap Sesimi. Yango fa ko luka lobamabe. En fait, les gens sont bizarres. Les années lo mote oyo. Personnellement, na sala oyo ba contradiction zanga. Ezara et nyonso. So yo lobela politique, il y aura quand même des bateaux ba apprécier mais il y aura des gens au ba osala contre. Ba msusote mama, o eza terrain na yote, politique eza bien te tala. Mais to lobela mboka, kongo mboka na biso. So biso to lobeli yango te na mambezo le guna ya mabe. Parce que révolution au bato ba lobela révolution ou encore je sais pas. Nandela ro lobape. Surtout les réseaux sociaux yi. Et so yo lobela kopé sa conseil. So izu par exemple yo lobela actualité, elo mo eleki, likamo esalemi. Oh, bozara na pona ba vie à batou. Des vies privées des gens. Oh, mais finalement, nous sommes des humains. Koso to lobeli batou to lobela banani. To lobela banani. Tellement mam to lobara, bato belé ba minimisera parce que on a ba TikTokers, bazo luka ba vie et baza ba femme moko sans valeur, baza boye donc nyonso to lobara, les gens rejettent en bloc. Et ya maona pas c'est ça que ils ont rattrapé bango. Nabi na loba mingi bo supporter ngai na mundu betu soma male droit obi na za boye do bondi manga boye so munu ko landa ngata ntuka zape na yo parce que ngana za la ka boye il faut na ya na introduire na loba après bon sengi na loba na lobi il faut na loba bandeko bomoni minyana c'est calme. Ah, Nzambe, nga pe na loba 4 minutes déjà la consommé. Hier, j'ai rigolé comme pas possible. Dans salle émission hier. Je crois bato belé ba ebi qu'est-ce qui se passe encore ba au courant mambezo le kanini. Faveur moko kwa salle émission. Na émission ana abeti lisolo ya passé na ye. Que azalaka fiancé ya mosala Nzambe moko. Ba sala ne se combien de mois ya fiançailles fallait ki ba bala na basomba parce que 80%. Il y a biloko, il y a libala mais malheureusement les messieurs ko ebisa que non à moi c'est ministère te libala kufa bandeko Zaire Zika siko ya maona ya pas ça que bandeko na biso tabaki na osaba émission ba e barate ke ba uta lola te ba koya izana batu ba ebi bango yana batu ba ebi ba passer na bango izana batu ba ebi ba vina bango bandeko
Tango ba secret d'été bani kobima. Tango ba secret d'été bani kobima. Siko eloko ngala oseka bato bele ba éviter le onye seksanga. Tango ba secret d'été bani kobima. Ah Nzambe. En fait, bomoni miniature kalamba ya memangambu. Bomoni mai kalamba. Na ko affirmer te, na ko pe ko lobate ke no eza bongo te parce que ngana ebi na ngate bato ba ebi bango bato balobi. Balobi ke pasteur ango eza Mike Kalambai. Na yoki ba musu balobi Yannick Ntumba mais o ngana moni ba bambi même na ba miniature ba tie ba poste eza Mike Kalambai. Ya Yannick na moni poste te mais na moni poste ya Mike. Balobi pasteur ango eza ki Kalambai. Oyo avana ine panda ba mois soki ba mbula na ebite abala ke suta lobi ya mwasa ministère te. Esuki wana te. Esuki wana te. Faveur mokoko bana osambele papa pasteur dalo na ebite so alongwa. Babundela mobali na da santoto. Comme le monsieur Yannick son na bosanité. Pona komaki yango mais dommage que téléphone on a tcha musika. Nazwaki na komaki babundela mobali nde ba suspendaka bango. Sikoyo elonga na osekeza nini? Tango penye la indi saka ne passer atangaka bakombo bana basi nyonso eo ba juge ya majabu et autres na bato misusu ba yebani bakombo o mobali na viangula bakombo bato bele bimaki bakombo ba Sandra Mbuye bimaki nde bato ba botika Sandra bala vierge bande ko période ngo ba yembi batomboki ba on pe ba vierge faveur a yebisa biso ka bala vierge siko tanto zoka ba bilo aboye ndelo eseksanga yango wana yoke obundela mobali siko mobali ngo alinga bino nyonso wana posala na bino nini atala bino na miso na leki bato balobi kazaka mobali ngo zaki ezalaki muvaza o wapi mususu biaka oto yebi poso ezaka oto yebi en tout cas obika te obika te 9 mois fiancé soki inane so penda vaseline okoma penda muselulu ya nguma okoma penda muselulu ya nguma penza orozwango ya bien ezokota ezobima na pete esuki wana te tala tabobanga nzambe bobanga nzambe lelo oyo bayembi mingi po andima mana mitema ya batu il faut y témoignage à l'okuta. Vous n'avez pas besoin de ça. C'est Dieu qui convainc les cœurs. C'est Dieu qui bénit. Tala. Oko boya ngoko yinanga na ebi ke batu bele ba sepela na mbunzo langa te. Mais il y a de ces gens là na sala effort te. Na mona on a ba commentaire maman façon na sepela rano. C'est comme ça avec Dieu. Batu nyonso te ba rolingo batu nyonso pete batu ba royinayo. Donc vous n'avez pas besoin de oko sara ba témoignage. Pour vos approbation ya bato. Ba témoignage lokuta kapo. Ba mona ke non. Boza soki nini, boza soki ndenge nini, boza soki po bondi mama. Vous n'avez pas besoin de ça. Lobi na seki. Mais frère, si on a besoin de vierge, il y a un mobile nini si na niveau de suspension. Et souki wanate. Siko fiancé. Ça fait la moyen que Dieu nous aide. T'as la boba nzambe. Tant que à chaque fois boya oloba mamba lokuta na miso abato bobando zalaka exposé bobando salaka ba erreur et bana obimisa ba lokuta na bino na poisa biso totala na biso kana musika neti ndawa ba voisin zozika faveur alata supu na tolo mukolo balaka e roba maria voile so ya mariage so ki ya nini mabele nyoso libanda. Na l'année émission journaliste a posé question même maman oza quand même moi nzambe orola taboyete a répondu à lobby c'était son jour fala sepela do yek pona ko sepela na il faut s'exposer bota la bat ba osela nzambe façon na bango ya concevoir makambo ya on moni na ebisa rabino ke bat ba osela nzambe sans connaître c'est Dieu y a pas que elle. Moi c'est Christian Mukuna babala naka ezaki même plainte bat balobi même comment moi c'est mosela nzambe tiki mabele libanda boy leki na biso mona autobala mikolo a exaucer même moi c'est tiki mabele libanda mais bana basia basali nzambe ou encore ba servante de Dieu à suivre.
Et salut la famille bande on a bandeko lobela sœur faveur mokoko. Message clé oyo nalingaki napesa na ndeko nalobi yango te na vidéo wana. Est-ce qu'elle avait besoin de dire tout ça? Surtout qu'elle est déjà mariée. Notre sœur Abala, biso somona libala ne lekai kitoko et ndenge et ambalaki batu bafan na ye Precious pour déranger Yuga. La famille, je disais que notre sœur s'est mariée à Bala nae. Est-ce que vous avez besoin de ma solo wana qui a zala fiancé moko? Basala soki combien de mois? Ba comment il prête babala na bas pré babala na basomba biloko nyonso. Ya libala. Après fiancé betier 12. A chose à moi c'est un ministère te babo yaï. À quota détresse et à quota souci nde bisika banda kokoma banzembo na ya komaka bato balobi ah bon dossier ke banzembo no yembaka wana ezalaka nango mpo na déception amoureuse nzabe ezalaka ngo banzembo nzabe ezalaka banzembo souci ya mobali ya boyo ekololaka ye. Mais frères et sœurs, conseil gratuit. Na vie kominimizaka conseil te, na vie kominimizaka mutu te. Ato leki na nyonso, on ne sait jamais. Nzamba ko lekata na nzela ya mutu mo apamba pamba, elo mo apamba pamba, po azongiso na nzela. To po a épargner na mabe. Na linga ozo exemple mingi mpunda bala maloba. Azala nyama za molimo mosantu te. Mais aloba po a épargné vie à prophète. C'est vrai, nous autres là, tous ça ba tiktokers ndenge bo mona rabiso bo benga rabiso. Ba YouTube mama ba to songi na asime na ndimi ke to songi. Mais tous ça même bato. On nzamba keli de ligne na ye. Soki na nzela nyama nzamba épargné mutu combien na nzela ya mutu. Moi personnellement, c'est vrai na parfaitité, hein? Na parfaitité, na mutu, na ba faiblesse, na ba mbeba, na ba erreur. Mais à ce que je sache, na sera même na mangolu, ya muke nzamba tsakati na ngai. Et na grâce wana, tant na yakawa, OK? Peu importe oborolo bato boko mona menga na ebi, kinga na yakawa pour na conscientiser, pour na éduquer, pour na prêcher, pour na exhorter. Et au fait, pour une bonne cause, ok? Nde longa na yela kawa. Donc, na maramna oloba, sur 10, attention aux oignons sautés, c'est tout à fait normal parce que même koutou prophétie Bible zoloba, que kogobe nyon sauté mais examiner. Parce que Nzambe, aebi que prophète a apeka motu. Examiner, yamala muso ya mabebwaka. Comment na prophétie me baoloba ya malamu zo ya mabebwaka. Donc c'est que place maloba malamu likambo bien ezobima. Et non, place voilà, likambo bien ezobima. Moi erreur kozala ekokipe peut-être kozala ou encore place ata mabe ezali. Moi eloko moko ata moko ya malamu ekokipe kozala o bénéficier na yango. Donc bandeko bo rejeter nyonso en bloc te bo la catégorique te. Mais plutôt boye barako examiner pe kuzo ya malamu ko boira ya mabe. Ndeko mususu bo mona mopanja mopagano oyo. Permettez-moi, mopagano oyo grâce lo quoi. Parce que généralement bayembi kande na bisabino banduleman babongo na difficilement. Mopagano akero cha musaka na moto. Ache tentir. Malin qu'il est. Vous savez ce qui s'est passé? Tant on a posté en haut, certainement, il y a la titi d'abattu. Moukili gangi, mais yosa frère, comment tu peux faire des trucs pareils? Nani, musicien a wenge a chaque tentir, yo peut tentir. Namon a route ba musicien belokutu. Namon a falaise très propre, hein. Nana mon na ba extravagance, na ba souki na mande funaye.
Il y a beaucoup de musiciens oyo batiaka bisala sala te malgré aza musicien mais omona ye soki salité omona mande fu désordre omona kanga basuki on dirait voyou ebele baabongo te hein? Bien coiffé posé mande fu kitoko suki siko soki tu musicien mokili kutu azo ko se présenter quand même aoza présentable quand même na lolenge na ye siko yo moto ya nzambe ki kotia mosaka na motu na baposture lokola soki eloko nini soki nini soki kistar ndeko akei kolongola banini et puis il va dire que non abani ko se victimiser koloba ke oso pesa montage so basali ege soki nini bato baza baami ya grâce lokwa na Instagram ils peuvent témoigner normalement ezalaka soki o upload to potie photo ya sika et epesa en notification ok bandeko baza baami na ye batémoigner ebele que non eza lokuta le frère aza komisaka na ye moko ouais? Ou encore so akanzi peut-être osaka na bato osaka na ye moko au fait azomisala mabe ye moko si je peux dire bazwa notification yobika so oza na bafani bato balingaka yo bazwa notification ke ndeko atie poste ya sika baotala poste yango boye bien mosaka na motu mais frère qu'est-ce qui ne va pas et du coup ntango elobisi mokili ake kolongola yango et il commence à se victimiser que non bapirate ye compte pardon basali soki montage photo batie nayaki ya pas longtemps kopesa conseil mais ndeko azoyoka te bafoto kuna na mwasi na ye aza kocontinue mais pourtant on a conseillé le frère que ce n'est pas bon ce que tu fais ozo kosexpose po ozoexpose mwana ya bato fais la part des choses bapekisi yo bolingo te mais malheureusement bato yango eyaka mamingi eza pasi soki otala fa faire ake kokwela motambu balobi muvazasi atia apotaki vaseline moselelo wa nguma Kongo ya abikisaka te sikoyo koma yo akobetela biso lisolo ke yo obalaka vierge moto wana bayebi ke ye abikisaka te aza mordant moto wana mwasi kutu na ndako me libanda bamakanga kosakana te sikoyo yo ovandi nyonso banda komene soki combien de mois soki c'est ça que Dieu nous aide so mpe eza nango ye te ndeko ya bato po bakongole de fois olinga okosela bato makambo mais c'est vrai bamosusu bato ebele baloba eza ya solo sikoyo mobali oyo bokenda kobundela oyo basispandelaka bino bobundelelaka ye nini eya pasi eya mawa ngai naosaka mosala na ngai bon d'ailleurs comme mpe bokomi kozomelanga malamu kala pe te naotika bino 2026 je passe à autre chose naoya bomona susu oyo te bozela lokola mamu nyonso nga naoloba ekomi mabe kaka bavia bato kaka ok problème te ya pas de souci boluka ngai